Esengo etondinga lisusu lelo komona bino ebele kolanda congolocole-news.com ya solo to annonça kibino la fois passée que action 1 euro pour le Congo à kosala geste moko pona ba expulsé na biso ya Brazzaville et aujourd'hui nous sommes passés à la vitesse des croisières. Donc toye bongo kosomba baloso bomoni 20 sacs de riz oyo toti kosomba yango bongo na makasi ya action 1 euro pour le Congo pour venir en aide na ba expulsé na biso ya Congo Brazzaville yango tozo présenter bino biloko oyo ya solo. C'est un peu malheureux que yoka bato mosusu tango balobaka ke diaspora eza bongo na ba bandi eza bongo na ba délinquant eza bongo na bato ya tinate mais kasi tala initiative louable oyo bandeko na biso basali bongo pona kosunga ba expulsé na biso ya Congo Brazzaville bomoni 20 sacs de riz. Maman Marianne ozui yango bien. Ouais, on a présenté bino lisusu 20 sacs de riz oyo bomoni yango nde to sombi pona bango et silika kawana te to kokende pengambu mususu place bandeko bako kabola madesu bandeko bako kabola madesu pona toujours ba expulser na biso yango bomona ndenge ba image bandeko na biso bako kabola madesu wana bazotia déjà na ba sachet nyonso oyo kende pona kopesa ba expulsé na biso ya Brazza. Na rappelé que ezali initiative ya action 1 euro pour le Congo nazo poussa na pene pona bilili yango emona na malamu ya solo bandeko ebele balobaka malamu mingi te pona bandeko na biso ya diaspora bazo qualifier bango na ba lolenge ebele bato ya mobulu bato ya désordre mais bino moko bomona na ba image comment bandeko na biso ba voler à la rescousse au secours ya ba expulsé ya Brazza bozo mona madesu maman Marianne zwa madesu ndenge ezokota na ba sachet voilà toujours répartir par famille ozwa kapé papa ndenga zoya na sac ya loso bamona ndenge tozo sa classement ya sac ya loso bientôt tokotia pe basaki ya loso o na ba sachet pona to partager na bandeko na biso ya solo. Encore une fois de plus tolobi un grand merci na action 1 euro pour le Congo parce que eza eloko moko kitoko pona kosunga bandeko na biso baza en situation difficile toyebi ke kolia abiso tokitaki na maluku eza vraiment difficile kolia eza pasi kolala eza pasi melelo voilà concrétisation ya makasi action 1 euro pour le Congo. Marianne zwa papa ndenga zo chalo so papa zeba omona na rapende ngo zo chalo so moi papa zo tia baloso awa merci papa bamona ba image baloso ndenge tokofungolango tozo changwa tokofungolango bientôt po to chana ba sachet tozo kutana na bino parce que makambo ko sala eza ebele na bongo to sombi pe ba biscuit wana tokopesa ngo bana toza pe lisusu na ba boîte de conserve to poni ba boîte de conserve pona balia assez facilement balia ba boîte de conserve ba biloko eza ebele bokomona toza na sac à sucre pesa tokobimisa en tout cas ngana suki awa mais tokotika ba image et parler parce que à la télé on dit les images parlent d'elles-mêmes. Alors d'ici là bomona na babilili oyo ekoleka na etando na bino ndenge bandeko bakotia loso na se de sorte que to koti sango na basaki et en plus bokomona basaki ya sucre bokomona ba biscuits pour les enfants bokomona ba boîte de conserve pilchard sardines bokomona biloko nyonso. En tout cas congolocole-news.com alobi merci mingi na action 1 euro pour le Congo parce que a volé vraiment
au secours, il y a bande konabiso baza en situation difficile. Voilà, toujours déballer bas sac de riz, tokochana sac. Je vous retrouve tout à l'heure, mais en attendant, je souhaite que les images puissent parler d'elles-mêmes. Merci. Ah, là, au 4. Alors, quand on a solo Nyama. Oui, toujours Kangamade, justement, comme on a dit que les images doivent parler d'elles-mêmes, on est en train de parler de la rythmo, justement. C'est pour aider nos frères et sœurs pour pas aussi pour Brazzaville. On va dans la et là, pour moi, na ma place, il y a l'initiative 1 euro dans le Congo. Il y a un gros tour à la Papa, Alors maintenant, comme on avait annoncé que Basuka Nieza, là on a procédé déjà. Nazo kabola sucre, un sac de sucre, nazo kabola sucre, roche la bango na ba sachet, de sorte que famille sera joie. Voilà, bomoni, oeza sucre, sobi sac ya sucre, on en fait ça va déclencher. Voilà, roche la bango na ba sachet, pour nous soit Africa, soit quand même comme la tine à tango, c'est vraiment nécessaire. Roche la bango, 3 sacs parce que pour sélectionner jusque là, l'échantillon il y a 30 familles, et ça va déclencher. Et d'ici là, on a une image, savon, on a un biscuit. Alors, on a vu nos calamités. Encore une fois, ça fait un merci. Action 1 euro, le voilà, comme j'avais dit tantôt, Tosomba Ipe biscuit, on a bana, on a, je crois, c'est 10 paquets de biscuits, et ça vraiment est belé. Que contenir à 300 pièces ou 500 pièces, tu peux uniquement na bana. Soufoué là so papa. Maman Marianne a que so ouais voilà. So eza uniquement na ba tomate, eza ba tomate au capi pour balambela ba desu na bango donc ba tomate concentrée. Yango tozo tchela ba on peut comment on a ba sachet s'il vous plaît, vous pouvez déjà glisser dans le sachet. Bon moi ndé to bois que la ba on a ba sachet hein. Tozo kotisa ba sachet tomate na ba sachet na bango ba loso na madesu peut permettre bango ba lia malamu. Papa oké tombola ba cantine wana na chaka nanga. Marianne tu prends ça nenga rozwa.
Voilà, pour plus de transparence, visibilité, tozo chaba ba tomate na ba sachet nyonso parce que permettre bango balambele lango soit loso ya boulay, soit balambele lango madesu quoi. Voilà. Donc c'est ça en fait. To continuer suite kalaté to chabilo na mutuka to kende nango tina maluku quoi. Les sucres. Et voilà encore enrichir kaba image hein, ba sucre yango nde papa zo kanga. Voilà. Le sucre ba sachet ba sucre to chango. Toujours na kati ya sachet ba madesu kaka, voilà. Papa klasaka. Voilà. Na obakisa wana ezali kaka mon exemple to obakisaka. Il y a 150 pièces. Ok. Donc tozo classé hein. Au moins presque tout ça il bango ba vivre. Biloko eza presque complet. Toza na loso, toza na madesu, toza na biscuit pour les enfants, toza na sukali, toza na ba tomate, toza na ba barre de savon parce que place bazo vanda bazo sukwa na maya fleuve bazo ngape savon. Donc c'est important to memela bango savon pour na ba soin ya nzoto pe ya ba bilamba pe ya ba sani na bango. En tout cas une fois de plus merci Action 1 euro pour le Congo. Tolinga ibomo na ba image o nyonso et puis kalamingi te to longwa na place to yaki ko saba chana biso na Simba Zikida poto zwanzela soki Somba Zikida hein Somba Zikida hein? Voilà tozolongwa na Somba Zikida bientôt poto kende na Maluku pour rendre visite na ba expulser na biso et encore une fois to saluer initiative il y a Action 1 euro pour le Congo et au secours il y a bande konabiso ezala ande boye pour batu mususu balobaka diaspora et tondami na ba voyou na ba délinquant mais botala acte botala geste combien louable bande konabiso basali en tout cas coup de chapeau na initiative Action 1 euro pour le Congo est passé à la vitesse des croisières à Bandi na ba action sur terrain et je crois que ce n'est pas pour la première fois, on aura encore à faire plusieurs descentes seulement si vous donnez votre 1 euro. Pona Ndekonayo, Pona Congo. Merci, Tokutana, juste après. Essa já pendeu, ah, bota a mão agora. O tena no moko, après tu retournes sur les tikali qui nous battent. Essa tá pièce. Et essa não mão. Ça va 35 là. On va attendre 40 sachets. O cara exalou a chata ou exalou. Thank you.